Congo Liziba TV. Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous. 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 Restaurateur. Restaurateur de l'eau pour là. Ma dada, ma Sido, ma chérie, Manu Jérémy, ma dada, ma Sido. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aïe 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 aïe. JS, la main de Dieu. JS, la main de Dieu. JS, c'est l'actif, Jérémy, Chaban, la main de Dieu. La main de Dieu, c'est comme si c'était l'église, la main de Dieu. Donc, ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. On a vu vraiment Nzambe. Mais Jérémy. Bloqué. Vraiment, ndé na ba idée apparemment le bâtiment permanent il y a biso awa on va nous ba gap malade et va y olla là qui est mort bien annoncé quoi parce que na yema tete ko ya na botami na kitambo na koli na lemba ndé na yo ke de matete on na yema tete ko ya mais déjà artiste azara ya communauté artiste azara ya bana bana bumbu basuke na ngai bana nyiri bakonsoma nga bana bondal bana ya baboya ne bango ba bomé kula aga bomé négatif de soyer déjà côté liste négatif déjà ah ya ça filme pas les que tout TV donc il doit y a bien un film prochain Plus d'actualité, abonnez-vous. 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 Kama liga pisa na ubanda ni pande Santimani na moza na upande na yako hapo. Malika boni koto kutana kisasa. Bloga la Paris. Na ukende kai lo sila ni wa wewe. Wale na gato biso na suza ba shock ya kato do. Shock ça wote. Kwa sila te. Ah c'est Faut pas t'inquiéter hein. Ah OK no kaka. Fondation de Sala. Fondation majorité. Fondation. La fondation. Fondation Nyakeo. Oui, Alubaka. Biso tokei. Ok vraiment, boye bakama mtokei stala. Pour comprendre la surprise. On parle. Ah mon ami, toi.
Voilà, le sénateur. Yo bando qui est là, ça position. Eh, il va faut soit tout le monde, vous aurez 200 000. Ah, les avec un oiseau, il y a pour une on a boisé pour finir, mais qui était, pour passer dans l'idée. Mais on a boisé pour voyager. Eh, moi, c'est là, on va te connaître. Nana tumboli yo naya. Nani wana? Votre caricité, votre caricité. On est que Michel mercredi on s'accade. Ada sala makamba oloba. Abibiro alma la samo. Jonathan. Yo tala ngamalam. Yo be comme on les a déjà. Comment on les a fait? Ici c'est poli maison. Voilà. Médical est là, la bandine Abino Libanda partagé, centre médical en Moyo. Tous en pédiatrie, tous en gynécologie, tous en tout en 50%. Maladi bazawa. Mamou Jérémy. Yatsaka déjà zawa. Fanny Yamba biso kasi. Fanny Yamba biso. Oui, bébé, ça va. Il y a qu'à profiter à et pas chez. Mais on voulait qu'un restaurant. Restaurant. Les autres pour là. Donc il doit bien un film prochain. Pour là. Et la presse.
Mon fils, il y a solo. Comme mécanique, le pénal au lit ça. Voilà professionnel. Alors pour les papas avocats, papa les propos laisse-moi, je parle. Parmi ses enfants. Parmi ses enfants, c'est Jérémy, elle ne vient pas ici. Pourquoi elle ne vient pas? Non, papa avocat avait dit parmi ses enfants, l'enfant la plus riche et sage qui a ouvert l'école. Mais c'est pas grave. Mais Jérémy, elle a fait ici, à Boum. Un hôpital, une hôpital. Une hôpital. On va ici, on va appliquer les seringues ici, à Fès. On a guéri. Là-bas à l'école, on a chassé tout pour les minervales. Ici, on a piqué, on a guéri. On a piqué où? À Fès. Au bas ici. Au bas. On a piqué au bas. Au bas. On piqué Fès. Restaurant, le réseau pour la peau. Non, nous on ne mange pas les restaurants. Moi je viens à l'hôpital pour ma guérison totale. J'ai tension. À un restaurant, on ne mange pas les poux, les mets. Ici, on va prendre les traitements. Là-bas, on ne parle pas. On vient ici pour la guérison. Rando vérité, moi, na. Rando vérité, moi, la meilleure page. Bazar, appelle à Moudouba. Jérémy. Et Manu Jérémy. Et Manu Jérémy. La génération naïe, Manu Jérémy, Manu Jérémy, Manu Jérémy, JS Mobital. Merci beaucoup. C'est la Manouzi, l'organisé Banda, Yémo Jérémy, Aigle, dans le cadre du directeur général du monde à la mingi basima pa mebele bazwa makanisi bana ebele bazotanga te baklase balongo eza te oyo nzambe akopambola basala hôpital basala baklase poso bazosala baekole ya minene bana na biso mpe bakotanga bakokotanga na bakokolo antuka
intensif oyo Jérémie azwi nzambe amona ya pambola Jérémie aza na chance makasi afandi na milieu oyo ya bato ya média bato ya bafemme public homme public lelo oyo soki bino mpe mpona kosoutenir Jérémie na kati ya bapiese na bino lelo na kosenga bolobelaka sur hôpital oyo bosapesa hôpital obosoutenir ye vraiment kosenga biso te biso mo de na mutu biso te bike oyo eza eloko oyo ya biso kozomona eza kwa yo bolingo ozalaka na Yves eloko Yves ozongo lokwa ya yo parce que bike oyo nde famille na nga mpangi na nga soki na leli na ozelo kwa nde eza nde moko nga na loso tofandi neo nayebi ke na nsima ya loso toyebanaka te yo nde ezalaki baproducteur nyonso to bato tosona bango bien eza na biso kobi eza terrain moko glissant donc nakokendanga mina te mpo baoyambaka te mais nga nayebi ke so na ye epai mama kambo mama loso nayebi pa Jérémie donc so eloko na oluka nasolola na ye nakoyoka ngo na mato ya katale ya ye nakoyoka ngo boye te akokopesa nga me akobeta lisolo epa motu te mais eza na bato mosusu tobangaka nayebi ke apesi nga na 10h30 motu abetenga solo te pa motu ozoki omona donc mpona olobela eloko ya Jérémie moto atita ko biso donc biso moto kosala publicité eloko parce que eza eloko voilà yana natika bino natika yo mpona maloso basanya malam tolobi yana est ce que soki olobi peut-être osa Jérémie un mot na likambo epelement nde eleki oyo ezomata na motema olobani nakoloba na ye na merci parce que ntango azwaki bainitiative to makanisi ya kosala eloko na ye biso ozala omoni kaka bainvitation babengi biso boya na eloko epesaki ngai amoloka ngai ya miso mais na félicité vraiment nzambe oyo apesaka ye le sagesse pe intelligence amema ye lisusu mosika odela ya baide oyo bakosala bafelina kobokola bana oyo bazanga baparent kosala eloko moko oyo moto okoya pa azwi salaire apamboli obi batravaillese tozalaka na bango ntango opesaka ye salaire apambolaka yo parce que salaire wana eki kopesa important donc bato otu baotravaille awa baopambola kaka virtuellement apambolaka bango te apambola mpe mabota na bango parce que bakolia mpo basalaire oyo nti donc nzambe apesa su mayele akende kosala so eloko atuneli oyo kasi ape kaka hôpital te mitoka ye lobi boulangerie pâtisserie eloko boye alimentation baopesa mpe mosala bato basenga esala ok malosi oyo bakisa nini Merci de votre présence. Mais au moins disposer de temps à biso pour la roya na inauguration. Il y a centre médical. Donc, tout le monde a JS Production. Alors, est-ce que tu as JS Médical? Tu as dit que la santé n'a pas de prix. On a voulu un peu raisonner, peut-être comment la difficulté, surtout dans l'état de santé. Maman Loso, Maman Makambo, Maman Sakala.
papa Bilali baene na biso wana peut-être soki bayebi ke mwana na bango leki na bango moko aza na esika wapi bakozwa tonga na facilité ekosala mpe mwa bien et puis topesi mwa avantage moke na baorphelin na baveuve orphelin nyonso orphelin nyonso aza na prise en charge na ye soki akomi awa veuve nyonso aza na prise en charge na ye soki akomi awa parce que tomonaki ba ONG oyo eyaka kosoutenir ebele bakoma ekolelalela apesa ye mbongo na orphelinat songolo pakala baorphelin bazwi yango te aosoutenir maomona baorphelin baza à l'aise te bazobelabela yango biso toboyi nanu koke na angle osala orphelinat tosali centre médical et puis tozwi baorphelin prise en charge maboko mona manu Jérémy on dirait na ngambu ya santé na kati wana nayeba ezala ndenge nini namoni eza kaka état d'esprit motivation na ngai eutaki na état d'esprit na ngai ya mikie oyo etali soin oyo etali santé nabaki te nameka mpe kobwaka na omisu na bango etali santé JS oza mwana matete pourquoi pas osali hôpital na matete okimi matete no na kovanda osali hôpital na Bundu kwani tozongi matete kuna peut-être matete kuna kombeza makasi nde bozaka moi ebele na réseaux sociaux bacomédien peut-être sur la bina tchala matete kuna ekomandi ma concurrence déjà parce que Nathalie Koloba déjà que non nous na matete wana na lobi parce que parce que naye matete koya na botami na kitambo na koli na lemba nde na yo kende matete donc naye matete koya mais déjà artiste azara ya communauté artiste azara ya bana bumbu bana bumbu basukena ngai bana nyingiri bakonsoma ngai bana bondal donc voilà pourquoi la tiki place na vanda la tiki place na zalaka ndenge lobi matete la tiki lemba place na kola la tiki kitambo place na botama na ye na bumbu parce que même na bumbu ezaka toute population fréquent dans les réseaux sociaux comme place du Banimela parce que c'est on a fait on a lelo Jérémy a waka riba symbolique place au Muta tombe papa na yo ko ba nso Muta na Simba na YouTube taper son papa mais quand il fait la vérification mais regret na ça la inauguration na yo pour la riba symbolique a yo mais non katanga mobote déjà nazana papa Alain azo représenter Simba azo représenter Bella production mais ko place au Muta ba attaquer abandi moke quand on a les réseaux sociaux parce que la système sur ça là na be remala mo ça le bureau au salé l'eau donc papa va beto l'auto puis maman beto l'auto on doit avoir la chance on a été c'est ça et va beta non mais c'est une gars c'est une gars que nous sommes beta faut y aller tout la makambo voilà mais attends mais t'es dérangé on va péter non mbwa mbala moko te il faut andi akolumi mais yo tomoni mbala moko osali jet tomba moni hôpital mécanisme nini osali mpona lelo tokokoma ntina baniveau je crois lobi nasala egag mo na église na
olobaki nayeka mbala moko na Pumbwe c'est dimension naza na esika na bandaki je souffre aussi naza mpe na baplace nazwi formation mpona koma lelo place naza baconseil ya mikolo ya bapapale bapapa serge baya omari président Ngesho donc naza na bamikolo ebele baprésident po banda opesama mpe conseil mpona koma place c'est Dieu qui est derrière c'est Dieu qui est derrière moi. Maintenant, à part bah, artiste et comédien. Maboko pour ne Manu Jérémy. Artiste et comédien, pas travailleur, il y a JS Production. Travailleur, il y a JS Production, on a marié. Alors, il y a na bana. On a marié, mais na bana, il y a na combo, il y a yemoko travailleur, il y a bana na donc voilà, baza vraiment na assurance. Travailleur ni sur JS. Mais ba comédien baza na droit de est-ce que awa na centre médical ils appellent na observatoire baza ba service je crois qu'on visiter besoin d'information parce que déjà na famille j'ai un grand frère au hasard médecin et mon médecin directeur parce que nous avons vraiment doué dans mon bon côté grâce à Nzambapesi donc j'ai déjà un grand frère le docteur Clément je crois Azali et dans un médecin directeur et me de la maintenant nous allons en permanence dès que le mot dans ce pays papa me fala salawa papa les Kazali mais donc pour maman nangeza madada donc nalinga osangisa mosala na famille pas lobi na famille akosa mais nalinga vraiment osangisa mosala na famille. Merci beaucoup. Merci Madada, Masido, ma chérie, Manu Jérémy. Masido, Manu Jérémy. Madada, Masido, ma chérie, Manu Jérémy. Madada, Masido, ma chérie, Manu Jérémy. Manu Jérémy. La génération avant de commencer, je veux saluer la parce que les merci. Merci parce que yo topesa qui vision pe provision par Jérémy Chabani pour ça là hôpital Oyo. Zambe eza limite eza continuité ti liwana ye ba koko ba kokolo na ba mona hôpital. Et puis andeko na artiste comédien oyo bazali awa bao bazali awa te eza privilège mpona bango nyonso mpona santé awa balobi moto apesa yo mbongo apesa yo mosala eza eloko ya malonga napesi yo merci nzambe oza malamu batela Jérémy Chabani ake mosika et puis ouverture hôpital na ye oyo depuis lelo tinda babeli tobite ke babela makasi non c'est babeli parce que mbongo kota et si ma pe bato aussi to bondeli bongo amen Ni ça pende ça pouf ça pas CG Madada, Masido, ma chérie, Manu Jérémy. Madada, Masido.
Cynthia, on a direct le sac. Simba. Oh, Ça décompte. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aïe, 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 aïe. JS. La main de Dieu. JS, la main de Dieu. JS, c'est l'actif Jérémy Chabani, la main de Dieu. La main de Dieu, c'est comme si c'était l'église, la main de Dieu, la joie Ce de que j'ai Dieu. vu aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. On a vu Ngolo Nzambe. Mais Jérémy, pourquoi vous pensez que tout le monde a des cours à Salaki, Maman Carlou a Salaki école, un restaurant, bébé chronique à l'hôpital, vous pensez dans les locaux. Il y a un Congolais qui est local facilement. Il y a un locaux qui est santé. Merci, je vous dis pour ça, Simon. Directeur, c'est mon frère, c'est mon neveu, pour bien le docteur Clément. Moi, on a bien qui est au solo pour l'initiative, en tout cas, à soutenir dans le c'est une très bonne idée. Il est là, le docteur Clément. Mais Jérémy, et qui est pour hospitaliser. Ah, il doit contenir combien de livres? Ah, ouais, tout ça, c'est 6 livres. Parce que non, il a vraiment une idée, apparemment, bâtiment permanent, il y a 10 Ok, merci beaucoup. Opération? Non, stade d'opération, ils ont d'opération. JS hôpital. JS hôpital. Ouais, j'ai un message. Premièrement, la Makasi nous a remercié la présence de sur Bakulu Bazawa. Papa Tsakala, Yalouye, Maman Makambo, d'ailleurs Thérèse Aza camarade Nanga. Monsanto. Yes, Libanga. Maman Loso, Papa Serge Mouimbo, Papa Alain Mabana,
Voilà, la comédien. Un grand merci à vous, je suis vraiment flatté. Les appels à bateau peut benga qui peut bailler, na moni peut être no laza awa. Bateau peut benga qui bailler pour des raisons les peut-être il y a bango. Mamé pela na moni été. OK. C'est pas là moi la copine, ma fille, fais comme ça mon épela. Ma petite. Ça moi là. OK, wana batunanga pesa donc même na fois JS bazanga raté. Et puis un grand merci na ba chroniqueur Nyonso. Parce que nga na respectera média. Tanga ba koma konza. Mon attente ba matanga soki elandi ngai ba micro ba caméra na télémaka parce que soki lelo toza ezanga pona bango. Voilà. Ils sont peut-être comme sango ndire so ranking ezé pas ba comédien et ba chroniqueur au coach ba comédien na kati ya confusion té. Yo soki oye kobetela peut-être lekechu lisolo o etali ngai dis-toi que oyebisi ngai indirectement alors oyebisa ngai to bani na balemba banini donc comédien akokabwana te pona chroniqueur non donc ezalaka ndenge na biso moko makambo na biso moko tokotisa na mitu na biso donc je remercie aussi ba chroniqueur baza wana moni baresi baza messieurs les journalistes lieu d'abord totanga na école moko ye na biochimie nga na commercial même année même promotion les Ketchou Fivette Mayamba décarré Bachia 1m70 mais on pousse nango Daniel Lebika attaché de presse non Odomé Stella Malika Mane wana tata mwasi ya bana na bakisio na bi tata mwasi ya bana est-ce que Fivette na loba tata mwasi ya bana yo na komi na ba idée na yo lire à Kiambu de tous les temps de tous les jours donc na bisoté et puis ato bengié et n'entangé ato bengié webi si le leza nango week-end to kutana biso na nzela mai olata ka veste on a compris que mire à Kiambu ba veste ebele mais ba cérémonie ezala muke Moura de la presse Emmanuel donc Masterman petit frère donc il y a balemba na ba pate wana na ba super donc Masterman petit frère et puis le groupe scolaire donc bango nyonso ba répondre na ba invitation na biso et ça la biso bientôt et que lelo le la ouais non le bac Jérémy na moi otaki kaka Cardozo biki on va rendre bibi et on va la apparemment bana matadi ba voyager qui va décor pourquoi ba yango na émission na décor bazaki na matadi donc elle na bengi ba bi bana matadi c'est que so bazongi bango ne faut pas savoir que tozongi tozala donc on ça ba démarche makasi bonté donc donc quand à bango de baya donc voilà so tali liste ba invité na nga yango on a que ma biaza ma biyeyo et naza des compasa des compasa pas de problème quel vous m'achetez pas oh ya kaka na quel vous m'achetez pas na zaki na événement na ngai on les a compté pour signer déjà tu as signé contrat na Lubumbashi c'est bon la pause contrat na zaki Marie Belle contrat na zaki na mabana ene ya groupe Simba interview après cette pression après awa papa pour le shit.
actualité eza na bango faipe kotuna moi c'est pas une question. Tu sais, dans la vie, lorsque on respire, faut garder toujours l'espoir. S'il vous plaît, je parle tolérance. En tout cas, j'ai dit félicitations, bravo. Déjà, tout ça, l'inauguration de l'eau, donc après l'inauguration, déjà, nous se ferons amis. Ah, d'accord. Ok. Pour un début de bobine, qui va bien gratuit, pour un mois, qui le mois gratuitement. Et ça, on a pris un peu, montant réduit. Ok. Examiner aussi. orphelin na baveuve bana prise en charge avantage eza mpona bacomédien bamikolo nalobi te grâce mozolo akoya donc bamakambo na baloso baage na bango bapapa tsakala bapapa bilali bavie gaou ok d'accord merci beaucoup toke olia merci Tongo Liziba TV, Tongo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous.